ABC1 Television. ABC1 Television. ABC1 Television. Balandi ya chaîne na biso ABC1 omolongo mobimba o mabota mabino mbote 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 ebele makasi koleka wabino molobeli révérend Didier Lompinga Sango Mokonzi to sambela moke Nzambe topesio merci pour na émission ya biso ya lelo zala Nzambe o mabota na biso malobo tokoloba lisolo tokobeta esimba mitema na biso pe pesa biso leçon na kombo na Jésus-Christ ndeto bondeli boye amen. Balandi ya émission na biso cri du cœur Nzambe apambola bino toye liboso na bino na etando ke kobetela bino lisolo o ya pasi e nayebi ke mikolo ekoya Nzambe akosala biso ngolu ya koyeba kolobela maloba ngo vraiment na profondeur na za mikolo oyo kosola na bana Nzambe matin nazote ya nkolo asimi mutema tolobela c'est sur la spiritualité to kolobela ngo lokola bakonzi bo ya chaîne pe papa fali to soli andimi to kolobela masolo wana na émission ya biso to sambela elongo tobetaki lisolo ya spiritualité ya libala. Ce qui a fait que ndeko moko abenginga mbangu na fon. Yoka lisolo ndeko wangu abenga na pese kombo afali. Fali matoko mobala zara kitoko boete na ebisaka ye mama boto ya pambolama po kitoko le kaka boete na vie. Mokoyo kolinga mama mboyo omona kitoko mwa mobali ofali okoba non na futa etika yawa pe bakoko kamate sika bache penza ko bina batu bana mbongo be na mboka na États-Unis bache mozole bata kitoko mwa mobali ofali matoko mobali kitoko fali azalaki na Angola alongwa Angola akena Lesotho eza bamboko eza pembeni wana abali mwasi kuna abeti libanga lokwa mwa mobali kokenaka Lesotho kozongaka Angola azwi mwa misolo na ye abina kende poto lolenge bandeko nyonso bazokende koluka na 1991 fallait adwi mapeka amati avion ko Lesotho pour passer po yaba tomboka nzaka na vale makasi akomi na Allemagne akomi kuna omboko Allemagne ake kufana vya na centre na Bayern akofana mwa mboka moko pembeni wana mboka ngwechenga mwa mubulu po ba minoko na bino kuna ezaka mwa pasi ti lelo aza kuna asali 3 ans azwi nationalité na ye banome ye chef na kati ya usine ya Mercedes fali na 93 wana zwi mokanda na ye alobi non adekaraki mwasi na bana misato babotaki na Lesotho akiti omboka na Lesotho azwi mwasi bakei na ye na Allemagne a travaillé mwasi na bana pe bazwi nationalité baboti isu bana misato baboti bana mibale baboti bana mibale suskuna na Allemagne bakomi lokwa na 5 enfants bafani na mwasi bafani na mwasi bafani na mwasi bafani na mwasi et comme il a 2017 fali tango azaki na Lesotho azalaki frère modérateur encadré na église na Lesotho tango akomi omboka Allemagne aoki mwa peni chaud mwa lo jaquette Nzambe akomi na mwa poche
moi mbongo abengi mwasi aye. Il y a des fois des choses biso to salaka elandaka biso ti bisika tozokende. Ndeko moko aloba rendez-vous na kibotata. Faut se dire que c'est l'anda émission malam. Papa Diedos, maman Lili Saya Lompinga, famille Lompinga nyonso. Fali aboti bana misatu na poto bana misatu na Lesotho. Na 2016 azwi mbongo alobi je vais rentrer dans Lesotho lokole komaki mboka na ngai. Makamne nyonso ezala kuna. Asombi ndako na Lesotho atongi, asombi ndako na Angola atongi, asombi ba immeuble misatu na Kinshasa atongi o ezati lelo. Alors pour ça ba course nyonso ezwaki au moins 8 années. 8 mois année. Nzoka mwasi na ye na Allemagne. Avant fali balingana mwasi na ye, topesa mwasi yango Brigitte. Avant fallait alingana Brigitte. Fallait Brigitte déjà azaki na garçon bano vivre na Kinshasa. Garçon na bisaka Brigitte que Brigitte attendait ni yo bali ngana ke poto. So na zumbongo ngato lingana kana yo. Moi mobali wana akenda pe poto azana Londres. Pendant que nous à Londres bisika bozali nzamba pambola bino mon oncle Florent bino nyonso boza na Alain Koy mon ami personnel. Tu es là. Elos Akawoko, tous les anciens de Madimba. Janine Kazadi, ma petite sœur propre. Akei avant à Londres, na Tottenham. Na ba Facebook, au kaka, na ba nini, ayo mona, mona mobile, mona mobile, mona ye. Neo mutozana mpoto za besoin makambo. Ba benga ni na phone. Tangu fali azosa batu pona osoma mapango awa mwana mwasi wana Brigitte akei korandre mubali na ye wana topesa kombo a Gradi ake korandre Gradi visite na Tottenham. Siko batu bamona ye kaka pa fali asisi makambu azozonga fali azongi buzo basaki abengi mwasi maman bon j'arrive nazo ya lobi na ya toso mais basaki blonde bolingo bolingi mbisi bolingi mwa nzombo mwa mikoko lokpokpoko azongi na 2017 ba continuer libala mais azomona ka mwasi suspect mwasi akomona décime. Bala kendaka musala kayuba lala kazonga kaba 4 heures. Mais simplement mukolo moko ayeboye. Moi ça kanisa yake musala chanze si mabenga benzo akene musate ayoki moi so sombala ndeli akangi moi siti nini moi ça gangi ngamba nga pardon garçon bobo moi c'est à tout belita la kutu na okende ki kuna ndenge nini ombela nga pardon muteme senga pasi mona fona ibsoka vérité est-ce que bo pasaki ba makambo ba nini habité na kende ka otale mais oume moba bi sava lo koyo moko avouer ngonga alimbisi madesu ya mabe bimi likolo yo lo biotokisa ngoka na mayebela Falipe avandi. Moi sabi loko le bible comme ça na buka ka simi yango mbala moko na bwaka ngo. Nzoka Brigitte abomba simi wana. Ah non qui passe malgré dans ça l'émission na solo moi mobali pendant 2 heures d'ita zoloba. Fali akenda ka musala kenda musala mukolo moko boya lali tango azongi na ba 4 heures alali. Yango mindele na misalo bopesa kabiso ya babutu. Bozo bomba spiritualité à libala. Alali na butu. Aloti moi ne moka bando kama na intersection ba otambole longo na gradi. Gradi ande ozai mbala Brigitte. Ke bazo ba ye photo boma eka ye photo cheleka poison.
ala muki ABC bita bite ezala ngo ba jewa ezaba penser ngane likameza ya sute eleki aye nzambe abandi ko lobela ye azui décision se repentir azongisa musa azonga musa nzambe mukolo azoluka sa musa nzambe akoti retraite abandi ba prier akoti retraite na Allemagne akoti retraite bena retraite akenda musala azongi retraite azonzamba bandi ofungole misu nza afungole nyoso mukolo moko azozonga ka ndaku boye na ba 4 heures avandi ka boye moi ça présenté ti abino na ke sukola akendo sukola ka boye akwei na kati ya salle de bain awa nakoloba non de kwaza paralysé akei hôpital bino boyebi ba séquence santé ba séquence de bozala on a poto kuna fali na hôpital makolo nyonso do paralysie makolo nyonso mibale basali ba makamu nyonso to ba koko sala ye mwasi aye na mbeto hôpital ayo yebisa lobi papa ko ba leo ngane to divorcer ba lobi yo ko tambola lisusu te bien aimé fali na pasi moi so bavandi na ye 23 ans to 24 ans nenga na vaina malili lelo 25 ans mariage problème ezwinga ya pasi mama lili aloba nanga ke non balobi yo ndengo komo bela ndengwana okobonga lisusu te ngana moyen to za suliba lezate na pasio mobali azali nango na mbongo ya somba lupangu na Allemagne nazo bosa na mboka ngo babungusu ba mboka belebele wana na kati ya bayeri abinanga papa place ya bien na somba lupangu na mbongo na nge belé na 100 000 asomba ya ye moi de niveau na ye ape na batune ba futelaka mwasi abengani ye amemele bakifunda na hôpital tango azalaki elelo yo assistant social mutazola endako musala mwasi so ezate pour combien film atambolaka na vélo et moi ça ke suko funda ye po apesaka bana pension alimentaire siko bazo samba tango ayoka kinga na mate ya benga to sambela kina ye abi papa conseil nini opesa ngai papa Ose mama Chantal yao non bana courage moi mbali mais j'ai mal au cœur lelo na pokwa awa na osa prière isu na ndeko wana bolobi nini balandi nyonso ya ABC1 omolongo mobimba bolobini bo s'abonner ko massivement na chaîne bino et sa chaîne chrétienne oboko mona ba makambo malonga mais bolobini ni pona fali lelo fali na kiti lelo lisu na 21 ans ensemble la pona to salaki lo sambo na ye Nebisie, je ne suis pas là pour te condamner, mon frère. Quoique tu aies abandonné le Seigneur, mais aux ongeliers, papa. Natune oza silke so na sambeli pona yonkolo akosala. Nebisie batu nyonso na sambela pona baona senga kabamba piange loko moko. Nebite il s'attendait à quoi? Ayi papa senga nyonso ko senga na pesa yo. Nebisie pesa ka kondima na yo. Parce que loko leki kondimezate. Le frère a déversé des larmes, Fali. Fali, alléli, papa Ose. Alléli, alléli, il vit en Allemagne. Akoko kufa lelo to lobby na souci ya makambo. Bolobi ni to ebiseni. Bina to bozana poto. Tango bako samba awa. Mwasi ko longa to ya ko longa.
Si comme muto akosa akate na foyer social, ba kopesa passion alimentaire, akopesa mwasi ndenge nini, Fally ana besoin ya bino. Cri du cœur ya lelo, ezaka maloba te, mais là où tu es, prie pour cet homme. Bondela pona ndeko oyo qui souffre à cause de toi, ma sœur. Voilà comment le diable a yé ko détruire la spiritualité à Mabala. Maman, que poto, tu oublies qu'il y a la mort. Lupango po somi te mta somi lupango na ye. Yo zui yango sakapare nango bengani ye. Parce que mundela pèse 90%. Mais yeba yango, Dieu te décide de toutes choses. J'ai mal au cœur. Lelo Fally a osalate. Na tuni olia kandenge nini. Oba assistance sociale bayaka tamusu base tala na yende ezana bako sukola ye. Il faut pas me mettre que nous ça la besoin. Moi mobala zaki aptiye moko. Papa ose olobini. Staff nyostu ya mama Chantal Yao, mama Mbolo qui a le conduit fa pekato. Boko linganine. Papa Ose Sosa a besoin numéro yandeko na tindelo benga ye papa Ose. On a besoin de soutenir ye dans la prière. Il est en train de souffrir papa Ose. Na mutemo ya yo, nebi ke tango zo ande mission, papa Ose ko benga ngai pour la tindelo numéro andeko. Masoulele qui tellement belé batu bazolo balanga ba prière non ça eza vraiment pas si dans mutema. Pourquoi bandeko la biso abasi ba africaine ba congolaise bozo nyoko la bandeko la bila mibali boye. Pourquoi toza na poto zo na culture ya batu wana pourquoi tu as fait ça? Que Dieu vous bénisse. J'ai des larmes, mon cœur est en train de pleurer. Mon âme est en train de gémir. Accrochez-vous à ABC One. Car bientôt là, vous aurez une séance de prédication sur la spiritualité. Dans notre émission, Tous Sambela et Longo. Que mon Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous suivez, de partout. Que le Dieu de Papa Ose et de Maman Chantal vous bénisse. Soyez branchés. ABC One. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Le 24 août, oyoto ko 25 ans de mariage na molonga en Langai. So ba konzi ba pesinga yi nzela to kozala en direct na mama parce que invitation za ABC One. Papa John, Fally matoko mobali kitoko mobali mbingazo. Jimmy, Nushka, Jaël. Mais vous êtes bien les invités, non? Parce que c'est notre fête. Et nous allons la fêter le dimanche 29 août. Que Dieu vous bénisse. Nazo Zabapel Nabino. Bye yo. ABC One Television. ABC One Television.